Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Vous êtes sans ignorer cette émission, c'est une émission de la chaîne Molière Télévision, présentée ici en Europe à www.voiceofcongo.net. Donc, Nabandeli Lisusu, www.voiceofcongo.net et avec mes partenaires, donc au Boébi, Cédric Mala, www.hôte243.com, Gervais Katende et Tobo Sete Balubi et le son journaliste et RD Congo Information, ce sont là nos partenaires. Bande kobozolanda biso na banda kusikoyo mingi boyebaki na mikolo miuti koleka to annonsaki bino ndeko na biso Mireille Tozolana oyo azalaki bakutaki assassiné quelque part na France awa mikolo ezwaki pe mwa mingi lelo toye pona topesa bino programme officiel, donc ça veut dire que toye kopesa bino programme ya makambo nyonso ndenge koleka boyebi ezwaki mwa temps parce que le corps de l'illustre disparu ezalaki na maboko nano ya mbila pona banquête ba autopsie et tout comme la police euti kopesa corps ya ndeko na biso Mireille Tozolana na ba proche na epi na famille yango toye lelo vraiment pona topesa bino programme officiel parce que to bandaki likambo oyo toye nango pe tina suka et puis par ces mots aussi ba représentant ya famille et puis ya ba ami ya Mireille Tozolana ba ko remercier la communauté congolaise pona ba soutien na bino yango toye topesa programme moko officiel pona enterrement église et puis et place veillée mortuaire nyonso ekozala pona bino bande kwa communauté bato bosungaki et puis bato boza partout boya to kabola mawana elongo na ba camarades et puis famille ya Mireille Tozolana. Sans plus tarder nazokotsa papa Jeff nandeko JPS au baza awa ba kopesa biso vraiment programme nyonso. Bonsoir papa Jeff. Oui, bonsoir ndeko journaliste Noli. En tout cas, bato bamoni lisusu bato ebele bakanisaki lokola kutu matanga esi elekaki esi bakundaki ndeko Mireille nde bato bando kanisa nzoka nde nzoto ya ndeko Mireille Tozolana ezalaki nanu kaka na la police expliquer biso nanu pourquoi moi mikolo ezwi moi ebele et puis au passé pe moi message na bandeko ya communauté au basoutenaki pas à travers annonce tosalaki. Ok, bon, il y a solo kokunde mois temps parce que moni kokufa ya Mireille ezalaki mutu babomaki donc police à niveau ya awa zwaki temps na ye kosala banquête na ye après kosala banquête na ye bazongiselaki biso corps après tant tozozwa programme ya kokundango semaine passée toye kozwa message na police lisusu ke non bosimba lisusu corps wana nanu te toza lisusu na ba enquête mususu tozali kosala ekotinda ke baleka lisusu po basala batala lisusu corps wana malam parce que le garçon wazaki concerné exactement donc les concernés étaient arrêtés en Belgique donc suite tokoye bango kaka na escaba police française. Sans plus tarder, avant tout le programme et pas un éco JPS, to bandeko communauté bazolanda ba oba soutenir qui en tout cas moi les loba. Oui, en tout cas na profiter pe na moment oyo na pesa nano nazali na ndeko na biso moko ya congolaise oyo asalaki tuke tokutana na ndeko Noli oyo babengaka ML Lorraine Mboka na mboka ya France awa. En tout cas merci beaucoup na côté wana. Bon na profiter penza na pesa merci na communauté congolaise nyonso tout oyo bazali na France oyo bazali na bamboka mususu ezala na ba Canada ezala na ba Belgique ezala na Irlande, Allemagne, Angleterre, partout. Franchement mingi babengaki et puis mingi pe bapesaki mbongo. Bon oyo bazalaki na yango te problème ezalité mais basoutenaki biso spirituellement na ba prière na bango et tout oyo bapesaki bambongo na bango. En tout cas nzamba ba kozongisela bino mingi eske utaki toyebi que la situation est tellement très difficile actuellement donc topesi bino merci mbongo ane contribuer na ndenge ke matanga Mireille eleka malamu donc yango na to profiter vraiment bambongo tu ekomaki il n'y a pas de problème donc makambu tu eza koleka na ndenge ya malamu donc yango na to profiter vraiment merci nzamba ba kozongisa eske utaki. Merci beaucoup ndeko Jeff et toleki na ndeko JPS.
yum toza na programme annoncé siko bato programme officiel parce que programme to sala eza officiel parce que toyoka so te ke lobi echangeaki bato bato azwi mwa ntango ebele bato mpe bayebi c'est vrai toa mpe na makambo ya kester emene ya bato bakanisaki esali mwa ebongisa makambo oyo mais topesi programme lisusu toyeba na bandeko bayeba bakomona biso bakomona esika ya matanga ekozala wapi makambo ekoleka nde nini en tout cas oza na programme nyonso opesa biso programme nyonso officiel etina mokolo tokomema ndeko na cimetière. Oui, bonsoir. Soki corps ya Mireille eumeli mingi ndenge papa Jeff auti koloba parce que police a récupéré yango bomoni makambo eumeli ndenge wana. Bon, de part et d'autre et arrangé qui biso beaucoup. Donc banquette et kende vraiment tina suka parce que liwa ya Mireille et sali biso pasi mingi. Donc tozoko quand même pas ko supporter yango. Tant nyos ko kanisa Mireille na motema donc pasi eleki mingi. Mireille abilité, Mireille babomi ekoboma. Mbila aibsa biso tant Mireille ba retrouver ki corps nae que elle était assassinée à 50 km. Mais qui wana te. Na banquette au sali et na acte de décès au à Mireille. Donc elle était assassinée à 1 km de chez lui. Donc au moins 12 minutes à pied, 13 minutes comme ça. Donc ils a pas si mingi pe na motema. Et on a gagné pe sabino programme pour corps et comme à disposition na biso. Jeudi 27 février tokota l'accord mutu nyonso oyo aza na temps corps eza disponible pour na otalango eza na funérarium et à Viltanaise à partir de 16h. Donc ndeko nyonso moninga Mireille mututu la communauté congolaise nayebi ke bozo zela vraiment toi annoncer bino programme boya le 27 ngana ozalawana papa Jeff P ozalawana donc bozo temps na bandeko mususu bozo temps borota l'accord ya Mireille donc ils a place ni donc Fédéralium ezana Viltaneuse na 95 rue Marseille. Oui, avenue Marcel Sembat numéro 95. Donc, aux bis na Épinay Viltanaise, aux 154 à partir à gare. Et ça juste troisième arrêt, deuxième ou troisième arrêt au Kitana au champ. Donc, juste à côté, avenue Sembat et Zawana. Au beta makoloti, au moins 10 minutes à 5 minutes comme ça au coma. Donc, bandeko boya wana. Total anabino ndoto ya Mireille ensemble et peto le lanabino ensemble. Oui. Bata ba voiture bati ba GPS na adresse au lobby. Oui, bata ba voiture. Ranger Smith déjà zo laksa déjà adresse wana eza na se. Ranger Smith azo bimisela biso déjà adresse wana na se déjà bato ba ozana ba voiture bo mona ngo à travers yango na se Ranger Smith, donc le réalisateur, le cinéaste n'est pas comme les autres. A-t-il absolument déjà adresse yango ezobi manase. Bon, bet adresse aux anase awa au Ranger a-t-il biso. Bon, tiens on a ba GPS namino. Le vendredi maintenant. Et le vendredi, tous en la salle pour na veiller à partir de 20h. Boko yawana aveza avenue chemin de Jean Charol numéro 45 na Viltanaise. Donc, il va tabac GPS Bobeti, chemin de Jean Charol, 45 à Viltanaise. Et Bandeko O Balinko ya na moyen ya transport commun, bro kitana Saint-Denis, na Saint-Denis bozui tramway, et bokiti na marché ya Saint-Denis. Après là, bozoi tramway mususu eza ya Sika, eza T5 na direction ya Sarcelles. Alors eza juste 6e arrêt. Ezali arrêt Suzanne Valadon. Daiso Kituana, donc Tunikara, chemin de Jean Charol, ezali juste à côté. Donc retrouver salle, on est pour na veiller, il y a vendredi. Et samedi, na Tongo,
à partir il y a 10h, biso nyonso tokuta na église. Tokuta na église, il y a Saint-Lifard. Et ça na avenue 11 avenue Jean Jaurès. Donc l'église il y a Saint-Lifard, batu nyonso na sio bayebi Vitanese bayebi yango, ezaka église moko, église catholique oyo wana. Pe yango peza arrêt ya bis. Donc soko zana na gare ya Épinay Viltanese, au Rosoa bis il y a 354, tu vois Jeff. Oui, exactement. Donc soko lingoya na église, d'abord église ezali pembeni ya mairie ya Épinay Viltanese. Est-ce que tout ça là qui marche ya Mireille. Et ça juste na sima. Il y a mairie Épinay Viltanese. Mais soko zali na gare ya Épinay Viltanese aux 8 bis 354 au kiti nare église. Kombo ya repe église. Ezali juste soko kiti aux mona église na pembeni wana. Exactement. Voilà. Exactement. Mais terbo reçoit bis na ya gare Épinay Viltanese, c'est très facile. Ce que tout ni mutu église à kolakisa parce que la seule église ezali na niveau ya catholique, église catholique ezan Épinay Viltanese. Ezali pembeni derrière juste ya nini ya mairie Épinay Viltanese, c'est tout ça là qui to banda qui marche ya Mireille. D'accord. Et en termes de cimetière Ernie. Bon, église tous à 10h. Tu 11h30, Tolongwe Wana, ouais, le même samedi, le 1er mars, Bobo Sanate, c'est le 1er mars. Tous ceux Tolongwe na église, direction cimetière, place Toke Kunda Mireille. Cérémonie et que bandana 14h, 11h45, jusqu'à ceux tout ici, après, tous on la salle. Voilà, donc vous êtes sans ignorer à regarder cette émission, mesdames, messieurs, donc Toboebi na triste nouvelle ou comme la kibiso, donc na bandé lisusu na mo bande ko donc le jeudi 27 février Oyo, le jeudi Oyo, donc tout ça na visite ya corps yande ko na biso Mireille Tozolana, donc na place au rue ba Pesibino, et le vendredi, donc vendredi toza na veillé Oyo ko salama pour na batu nyonso Oyo bande ko ba amis, connaissances, et puis vous Oyo bo contribuer vraiment ébélé pour ndeko na biso oyo vraiment ala enterré au tebek et cornengo qui n'a pas fausse commune, mais vous la communauté congolaise ne balbara na biso malgré to kabwana, mais na makambo oyo bolakisi vraiment que communauté congolaise eza ko kabwana te congolais alingi ndeko na ye. C'est ça vraiment il a kisi na 2014 que bolingo et puis koyokana ikomozonga na ba congolais vraiment ya boye to sala ngo na makambo nyonso politique na football na musique na amour du prochain vraiment izola que na Congo que makambo ya malamu vraiment entre biso ba congolais et komi kozonga coup de chapeau na yo ndeko contribuer ki coup de chapeau pe na yo bengaki pour na soutien moral coup de chapeau pe na yo zanga ki mozaki na besoin na volonté na ya kopesa donc to zakar lelo ko remercier bino malgré le kambo ekutana na biso donc vendredi to kutani wana et pour na VO to kutala et puis samedi biso nyonso samedi vraiment to kutana na église à partir ya 10h. Donc voilà. Papa Jeff, nous baxel kam susu. Bon, na lingina bakisa parce que omoni na Épinay Viltanese bakundaka samedi te. Donc ebandaka du lundi au vendredi. Alors to mekaki ko solola na mère yemoko sala intervention auprès ya pompe funèbre de façon que bakunda ye samedi. Donc yango wana samedi enterrement vraiment boya bo respecter heure parce que ekosuka na midi pile franchement enterrement ici. Donc yango wana toza ko insister na bino vraiment bozala mingi oyo bo bandaki ko partager biso pasi oyo depuis le début jusqu'à la fin. Donc boya bo respecter air parce que na midi franchement to ici après to ko na salle est-ce qu'ils ali de façon que to yeba ko partager un verre ensemble en tout cas. Yango wana iloko na linga kina bakisa yango. Voilà, donc samedi oyo eza exception donc exceptionnellement Mireille Tozolana a enterré na le samedi oyo na cimetière parti à 11h30 déjà batutu bozana. Donc à 11h45 banda déjà au Kitsando Tomoy et puis voilà donc c'est bon venez nombreux vraiment ce samedi 1er mars donc na ville il y a Viltanese donc Bokitina au baroya à travers tramway train de Bokitina Épinay Viltanese boye tiwana ndeko jipe zongo baxelo mususu poto silsa.
Oui, Nangana Senga, merci beaucoup à la communauté congolaise. Bon, ngai nazali vraiment mutu oyo ba wandai ko benga mingi pendant que nous avons mongo par-ci par-là, na wandai ko me déplacer, nando ke zo mongo bandeko nyonso oyo bomoni ngai, donc bozala sûr que ba mbongo na bino et sali musala oyo singela ke sala. Donc ba mbongo nyonso bo pesaki et komaki. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Nzambe abaksela bino ya mingi. Ba place oyo ebimaki a complété. Donc na oyo bolaki si pour na Mireille, donc et ça livre vraiment donc merci Nabino, merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Jeff Tossi Sanayo. Ouais, bon, soki bato yo bakolinga ba contacter biso pona bazwa précision lisusu ya programme, je pense que numéro na biso ko s'afficher wana ezala ngai ezala ndeko na ngai Jean-Paul, donc problème ezate bokoki ko benga tokoki ko indiquer bino soki bobungi ou bien soki bozana difficulté pona ko komeska cérémonie makamutu ko passer, donc bo hésiter te bo bengi to ko indiquer bino de façon que bokoma malam. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Donc, Tobengi, Bandeko Nyonso, Bo répondra qui présent. La Bengi, Bandeko Barex Kazadi, Bozala qui en a répondra qui na Bengi, Babe Masomo. Na Bengi, Bakouch Nyonso, Bandeko Nyonso, Combattant, Église. Na Bengi, Bandeko musicien. Na Bengi, Bandeko Nyonso, ya communauté, Bato théâtre, artistes et comédiens. Toute la communauté congolaise, to bingi bino, bandeko ba journaliste pe o bozola nanga, bo se relais nanga d'information, numéro za, bo bengi boya to sali programme moko o isa officiel to za pona kosala musala o. Donc quant à moi Nolitambo, je vous dis vraiment bye bye, on se retrouve pour un autre numéro de votre émission. Exprimez-vous na bay na bino na bandaku. Bo bangali susute, quel que soit problème aux alango nandaku, n'hésitez pas à nous appeler, to zawana pour na comme même information na batu. Donc si vous avez un problème moko na foyer, vous avez un problème na église, vous avez un problème quel que soit problème na ndako nyonso zanango, n'hésitez pas à nous appeler tozana donc bengi noli na 12h na 12h05 comme on liboso na ata avion na reçoit ou bien hélicoptère na reçoit. Donc big up à Marion Chumba et na bosanité ba partenaire na bisonia sur moi émission exprimez-vous. Quant à moi je vous dis bye bye et bolo bana bandako. Merci na Ranger Smith. Pas comme les autres.